yende no kanisa. Corps du Christ, peuple de Dieu. Oh, bazola kisabiso azali nzambe te. Moi si wana azali ko blasphémer contre nzambe na biso. Bo zoye bo tchaye na makolo, bo betaye lokola bale. Bo bomba ye na kati ya mitema te. Azan espace na kati ya mitema na biso te. Soki bango baza ko adorer nzambe na bango soki na makasa to benga ba photo kolia bambanga biso tolia ka nzambe na biso bambanga na molimo na moment o toza ko adorer nzambe. Soki bango banzambe na bango baza ya ba fei ya kolakisa bato ya kolia bambanga ya ko bamba na ba mituka ya ko tia partout ya ko yebisa bana nzambe bozwa bango bo tia na mitema. Naza na problème na yete mais naza na problème na molimo oyo eza na sima na ye oyo ezokamba ye wana. Très bien. Parce que molimo wana nde eza koluka ko arracher ba âme ya nzambe. Alors na ko autoriser molimo wana et arracher ba âme ya nzambe te. Nzambo bazolakisa biso wana tozwa ye tolinga ye na bale totia na makolo to beta ye. Azan espace te na kati ya mitema na biso. Nazo bonde la bino na bolingo nzambe. Nzela oyo mwana mwasi wana ayekola kisabino ezali nzela ya mabe. Ezali nzela ya kolanda te. Nazo beta sete pona ba bébé spirituel. Pozwaye une fois plus bo pasola ye. Azala na espace te na kati ya mitema na bino. Bo tchaye na makolo bo beta ye bale. Sala, juste, ya bolingo, pour na ba orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes que pleurent, avenir, ya ba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mourir ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Na yebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epa na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya nzambe nde yo mutu opambwa mina kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo na yebike nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité, pour votre confiance sur cette chaîne chez Bisso Télévision. Alors, mesdames, messieurs, na bandi boza ebele borota la biso, na bandi na bana bata France, États-Unis, Canada, Kolwezi borota la biso ebele nzambe apambola bino. Toye lisusu lelo na émission na biso Police de Star, une émission d'analyse et critique. Lelo toyambeli bino moko ya ba maman prophétesse, maman Jeannette, batu mingi batuna ki akenda wapi ine komela ye. Il paraîtrait que Balanakina Michel Bakenda, il paraîtrait que Makamagi Mario et Bomaye, Balobi est belé sur maman prophétesse Jeannette. Kasi, nous na internet, oh lelo, tout le monde maman moko souka bimeli wapi, maman prophétesse moko a quoi embrasser photo, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Tomitoni mituna. Jésus a quoi embrasser, on a dit acteur, oyo, a incarné rôle, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Mais tout le monde prophétesse soit là quoi embrasser.
toke plus loin tomoni na mangengenge lelo yo e kuma pe ba site ba musu ba vanda ba musu pe ba ko moso ba mapangu mais yebe maman wa somba côté ba mingi na au sommet ya montagne place ba kenda ko sambela kasi ye azwa mo parti munene alingaka te bato ba yawana alingaka te et puis si moi ko swana na la servante maman prophétesse Jeannette et salut buzz na kati internet ningani est-ce que ba sali la nzambe ba ko swana bango ne so ba ko sala Christ makambo eza ebele et puis aye ko sala ba révélation il y a somo sur ba sali mususu ba ko tambola malamu te. Mesdames, messieurs, nous sommes à la biso, tous à la scotché, tous à la émission du début jusqu'à la fin parce que beaucoup à la étonné, peu émotionné, na makambo à travers cette émission bien sûr Police de Star. Alors, je m'avais dire bonjour. Bonjour maman prophétesse. Bonjour papa. Sangoni. Sangote ndebaloba. Sangote. Obike na on dit matin za yo to ezali. Ni pas ça na yo to ezali. Bien sûr que c'est moi. Vraiment isengo ezali. Ndimate kezanga te. Teme ya moto banana no kama biso na losambo mama sambela mo muke po mituna ezebele. Na mituna ebele en tout cas pour lembanga te na ko répondre. Po na ngozwa mituna ya batu nyonso oyo babenga ginga na ko tuna yo lelo. Donc na ko senga na yo au répondre quand même. Mais ya moto banda kama biso na losambo. Merci beaucoup. Je pense que derrière la caméra, on avait déjà eu le temps de prier. Mais peut-être bandeko bolanda biso belé pe balinga nanu avant pour banda koyoka biso ba quand même prière. Donc toko kanga miso to bondela. Seigneur, to pesio merci na bolam na yo oyo sali biso encore une fois plus na moya lelo pour que to sangana elongo na bandeko na biso o bazolanda biso na média oyo pe bazana biso na kati na esika ona plateau mingi bakabwana na batambola yi oyo bazwa lisusu grâce ya komona na te menzambe oyo asali biso grâce souffle de vie ofele opesi biso tofuteli yango mbongo te topesi yo merci mingi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth matondo makasi ya wenzambe lokumu kembo ezonga na trône na yo et tosengi reine na yo ezala na kati na biso pe tozongisi émission au du début jusqu'à la fin nzambe na maboko na yo motu nyonso kolanda émission oyo Seigneur azala béni par ton nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth à se retrouver ayoka yo kolobela ye à travers biso na kati na émission oyo nasengi présence na yo est dominée papa soki tokoloba minoko na biso ekangama molimo mosantu aloba na place na biso dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth biso to disparaître nzambe yo ou apparaître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nous avons ainsi prié amen. Amen. Merci. Maman Jeannette na raisonner le morobo ngai. Vous avez prié te na honor tant yo sa melanga na raisonner mi ami. OK. Na munyo la ti pantalon. Est-ce que le ministère na yo pantalon ils a permis? Bien sûr. Ba msu malubi mosal na nzambe akula ta pantalon. Na banu na wana. Ok, bon, moi je dirais que le ministère Nangai est a permis parce que d'abord, premièrement, on a répondu à une question. Mais il y a une émission à Bissalelo. Na olinga vraiment, la émission na linga ka kosale les locaux vraiment ba question yo. Na linga kosale lango vraiment émission moko spéciale pour na ko répondre na batunion sur une fois pour toutes. Donc pour Nangai, ezali permis, ezali comment? C'était le ministère na yo, ils a permis. Il a permis. Parce que pour moi, ce qui compte, ce n'est pas le pantalon au batobazomona, mais ce qui compte plus, c'est l'esprit qui est en moi. Ok. Yeah. Donc, ezali moli mon ensemble parce que tant mon Bible ezoloba ezopekisa, moi si ala tabilamba ya mibalite, mobali ala tabilamba ya basite na contexte wana mutuna mutazo ngona angle na ye. Mais na angle na ngai étant que une femme esprit qui donc je suis un esprit qui habite dans un corps. Donc étant que esprit pour nanga zokango spirituellement l'Éternel parlait juste na manière ya mibali oyo tozobenga na kombo ya bapede o bazola bazo se transformer ndenge tomoni lelo ba komo kende voir même ko tia batolo ko changer ba sexe akoma mwasi et puis na ba oyo ba tobengi na kombo ya ba lesbiennes hein basi oyo bazomi komesa mibali. Donc c'est dans ce contexte là pour moi entre guillemets c'est dans ce contexte là oyo étant que biso ba bana na nzambe
oyo tozana molimo na nzambe oyo asosolisaka biso makambo oyo bato bayebi te nde tokoki ko discerner verset wana na lolenge wana. Alors pona bato ba discernaka verset wana na koloba que chemise eza ya mobali prophétesse Jeannette alati chemise, pantalon eza ya mobali prophétesse Jeannette alati pantalon aussi longtemps que exemple ba monikaka nani mwasi moko boye oyo ndenge tozomona na Amérique okosutuka lobi to lobi kuna bazoya ko bimisa statut le vrai statut ya mutu oyo lelo tozomona ya tia basuki azana batolo tout ça tolandaka plus ba émission on a pas parce que tozana monde déjà essayer de développer mais ba ola kisa mutu wana azalaki mobali aye kokoma mwasi. Voyez, azalaki mobali aye kokoma mwasi. Donc c'est-à-dire mwasi wana soki bazui soki azui et que na Afrika ba ebiete a telemi liboso a cher azoteya bato bazolo ba men mais na kati na ayebi ke na za mwasi te na za mobali. Alors akozala plus akobunda plus na conscience na ye parce que yebi ke mutu moko ta yebi secret na ye mais ye moko mi yebi secret na ye soka za mwasi to za mobali. Donc pour moi le coup les émissions oyoyo et to prépara kité ezali émission na biso lelo te de balobara eza mutuna eza ye moi parenthèse muke pour ngala mituni pe mais maman Jeannette maman prophétesse beauté bouye olati kitoko ozati ba olati donc ça veut dire que mundimi pas robetsa la ba couper akoye mais papa pour beauté l'équipe mingi ma ba sena nzambe bo mi bongisa pe muke olati roba mulai otiki suki bongo naturel. Et ça peut que non bandi mabako bandi mela makamon ebunga apparemment mais maintenant olingo ebisanga que ceux qui moi si ceux qui ont une servante de Dieu azana droit aux ala kitoko te c'est ça azana droit aux ala propreté azana droit aux la ta bienté donc ceux azola ta bien barondimela été ceux qui azaki toko barondimela été to sentir bon nzambe pe refléter mais pour que mutu au sentir bon nzambe na kati ya mutu c'est que mutu ana fois mitika ezali mentalité ya biso ba congolais eloba ale moloto aloba isengeli mosala nzambe azala simple wana maloba ale moloto nalobi yo contredit papa ale moloto alors bon ngai na ebi maloba wana te na yoki yango pa na yo natikala koyoka ngo pete mais oyo ngai nazo koki koloba ezake le Dieu nzambo to salelaka nzambe wana azali Bible ezoloba be azali peto il est 3 fois saint donc bo peto mbala misato siko biso tozali alobi oyo tozala ba imitateur na ba imitatrice biso ya nzambe wana sikoyo pour que nzambo biso tozo salela aza peto siko biso bato to salela e photo za la salité verset wana euti wapi ou bien contexte wana euti wapi pour fuka to za la salité biso to na droite aux la propre peau barolula biso non bakoki kolula yo mais ça dépend maintenant de toi si tu vas réagir si tu vas répondre ou pas mais kitoko le contraire papa chikinga na koyebisa ngai na ministère na ngai kitoko propriété nde bendaka batu vers ngai parce que mutuna mutoza na ndenge na ye ya appel o nzamba bengela ye ngana appel na ngai na kotaka na nde na pesa ba témoignage na Dubai na zai ko kota na kei na kotiti na ba terrasse na beta lisolo ya village Kinzwanga na donc nga ministère na nga na kota ke sika nzamba tinda nga ta batu bakoloba na se retrouva na tant kende ko sala évangélisation na Kinzwanga na kata nganda ya batokoto et puis ba centra ngai pe ndenge ba centra ka diamba ba nde ba centra ka masanga ba centra ngai pe parce que lokolo yebi mboka wana te eza esika oyo ye batokuta na bango nano ya liboso ya ngwana okokimba moko se dévoiler te mbala moko ba biso ko ina mboka bato omoni bazo tambola lokolo ya gauche yo pe landana no lokolo wana yango tende elongolo ki bonzambe na tu sais que je suis une servante de Dieu na ye na mission quelconque mission onga na ye na yango avant na kota na kata mission na il faudrait d'abord na étudier esprit ya bato baza autour na ngai nde ko pesa ngai nzela ya ko yeba na gauche nde na kokotela to na droite. Merci beaucoup maman Jeannette. Na banti toche moi parenthèse. Tokota maman likambo. Tokota maman likambo. Maman Jeannette s'il vous plaît obunga patatu na okenda wapi. Otika mateya. Otika ba émission
au tique évangélisation bana ko sa ba Bible au bunga la si ezaka makambo wana eleka nde bungisa yo tope mobali oyo abali yo mikolo yo nde apekisio media mikolo yo abalinga mikolo yo. Quand je dis mikolo yo ça peut 2 ans 3 ans ou abala yo nde apekisio media po to ga ko bali. Papa Chic, d'abord premièrement on répondre que toza ba responsable batu fo ba eba que même Bible zolo ba chaque chose a son temps. Très bien. Il y a un temps pour tous. Il y a un temps pour tout, sorry. Il y a un temps pour tout. Donc, c'est-à-dire que, les gens attendent moko oyoyo, nazalaka na monde. Les gens attendent moussousso nazaro qui n'est pas boîte, tout ça là, mais aujourd'hui, na o salangote. Les gens attendent moussousso peut-être, na banda oyo kate baobe nganga maman, parce que nazana no maman te. Mais comme na moment oyo, nazana bano bazobe nganga maman. Donc, je vais dire quoi par là? Réseaux sociaux, ezan attend on zamba sepela ki na moment wana tobima ndenge tobima ki wana. Cela ne veut pas dire qu'il fallait qu'il kana maintenir natikala na lire wana jusqu'aujourd'hui. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Tout ça ba responsable. Alors, na ki responsabilité o ezo bakisa mabiso du jour au jour, ezo senga pe ozo attend peut-être yako sala makampo na bana. Makamoni on sala la si. Oh papa Chic. Zambiwan. Oza responsable lokola nga ozo to nanga makamni ndenge ni. Poto yo ki pe okoti ba faire. Okoti ba faire. Mais bien sûr. Dubai, okomi ko teka mapa. Na komo kendete na kende. Na hectare, mapa o teka no viwa. Déjà na banda ko kende na ko kende depuis 2004. Bon, na corrige. Banda ko kende Dubai. Sikoyo oki osala nini po toki pe okoti vente ya parcelle. Déjà je suis ba hectare côté ya bangengi wana. Là pe parmi mama likamu to bengeli awa. Na zuite déjà ngai nzambe akutaka ngai na kati ya monde ya business. OK. Alors nzambe on néglige mon zamba. Non. Na sima caméra. Donc, il y a que prophétesse Jeannette Azali Kara, prophétesse Liboso à caméra. Même si ma caméra n'a prophétesse. Preuve ba image oyo bandeko bazota la wana eza ba image ya une année presque 5 mois passés. Oyo bo reçoit na moninga na prophétesse. Oyo la kinini. Na yeto koma wana ozomona ce sont des images il y a une année 5 mois 6 mois quelque chose comme ça. Ya on est maman lika moto bengeli wa. Voilà. Bozo eli nini. Na so répondre na oyo ya Liboso. On a moins besoin de répondre. Répondre, papa. Déjà, kolakisa que nasima caméra c'est que je suis toujours dans les Seigneurs. Déjà, na kati caméra wana bazobe nganga prophétesse Jeannette bana nga baloba azo bumbama si bosimba mama c'est que nazana bana molimo en dehors ya caméra bona sima caméra na tsana bana molimo. Donc pour na kosalela nzambe il faut ezate que non na signaka présence faut na ka bongo tant que messani si biso bongo il faut continuer bon ndenge moko pe na ko messani sabino sous absence nanga faut adapter non maintenant là et peut-être je peux dire que Rosala Sundenge Zalaki Libosoté parce que nous avons beaucoup de choses à faire to salela nzambe en même temps il faut to luka moi 10 francs pour les leçons on sengo papa Chic lobi na sengo kolemba olemba des choses babino ba prophétesse kitoko basela nzambe e koma nini baliaka na mbongo na biso balataka na mbongo na biso c'est ça non c'est que les gens vont dire bon bossa na ke yo peut-être na mutoki na ondo zo luka alors OK toke makamama ngenge boeli nini nani na mama prophétesse wana te papa benga na kombo na ye Nabi comment continuer mission benga na kombo tango zo benga ye mama prophétesse donc zo sangisa ye biso nyonso na ba prophétesse ba biso to sanga na biso nyonso mais attends mama prophétesse non oyo embrassaka Jésus-Christ non azana kombo na il faut benga ye na kombo na s'il vous plaît monsieur Zayo je m'excuse c'est moi ngai mona ko benga ye ngai nde na otuna mituna mama prophétesse oyo embrassaka Jésus photo te na bine kombo na été comment est nani bon toi il faut les bon ça combo merci beaucoup donc bon en fait le problème est que d'abord ngana yeba kité ma image bon mona wana ezali défense j'ai défendé le Seigneur liboso ya moi si wana en fait biso d'abord to yeba kité que ngai premièrement na yeba kité que nani place wana ya somba donc déjà
nayebi ke bato bele bakoloba ke non nani bino nyonso boza ndenge moko bozokende luka nzambe na ngomba ngomba ezali ndenge moko ndenge bato bakendaka dimanche na église ake kobondela ngomba ezali ndenge moko ndenge bato bakotaka retraite na église to pe place moko quelconque bandeko na biso ya poto basalaka na bango na bangomba te akoki kose coffre na ye na chambre na ye pendant autant de jours alobi ke na luka nzambe ezali lisumu te ezali ndenge moko na biso oyo toza na Afrique tomona ngomba wana ezali nani comment ngomba wana ezali place moko oyo ezalaka tellement bato bamata yango ba contredire nga te po bayebi secret mais bato bamata te nde tozo expliquer bango bayeba eloko nini ta mosusu tomatelaka ngomba ezali di ya kokima peut-être toza na bana na ndaku makelele ya bana ovandia ozoka kuna Adidas oyo yoto salema Adidas non Adidas ko ya Congo ezalaka chaque jour alors ba faire rigola to Adidas obonga na oboya faire na yebi faire te sona lobi na yebi faire te c'est que je suis nani naza menteuse. Okay. Alors kotoyo Adidas à Kinshasa ezalaka chaque jour du matin au soir kotoyo bazobon église kotoyo Adidas ezobeta. Vous voyez? Maintenant, ce que lingi que peut-être aux alanakati ya mamakele le wanate même na église distraction zala. Oko ya ko bonde la peno ko bonde la église mais frère moko bo ser mo boye ay ko le problème na kati église. Pour éviter maintenant tout ça, mutu netinga na kolinga na ngana kene ko se coffrer place oyo nazo solo nazo kaka makele la bandeke. Makele la bandeke nde nazo yoka pona ke ko bondela. Ndeti na tomatela ngomba et puis na ba sacrifice biso toza ngai je parle de moi naza moi so na lingaka sacrifice na linga ko luka nzambe na ba sacrifice bato ba yebi nga ba yebi e banda lelo te avant heure nazo pesa ba témoignage na ngai que naza ko lata ba tuna baby en même temps na matingomba na tongo na poko na keboîte donc c'est bandi depuis na moment na banda ko luka nzambe na ba sacrifice na mataka banzete donc quand je cherche l'éternel na ko marande mutu mususu na ebite ngamo na mi ba rapete pour moi ko expliquer ngote donc il faut c'est-à-dire tant on a ça ba sacrifice c'est là où nazo mona penza que non nazo kotisa énergie spirituelle voyez maintenant place oyo tozai ko leka pona okene ko bondela wana ba benga ngo libula ba sakoli to benga ngo loboko quand on parle de libula ba sakoli ezali place o ba sakole belé bakenda koluka nzambe kuna et puis il y a des ezana ba sakoli mususu yo bakufa place wana mabele fonga memela bango pour mabele wana ezara pete donc eza place moko trop risquant et puis place tozo benga loboko effectivement ezara lokola loboko place wana bato batele marakoleka au-delà ya 4-5 T 3 personnes et si lipo ezara trop dangereuse ozomona alors tozaki kokende bamsu batikala likolo msusu ngana kiti na ngata msu na deux hommes de Dieu to kiti to ke ko bondela tant to komi place wana na moni ezalaki encerclé à ma grande surprise na yeba kite loko ni ezo salema tant to komi wana bazo obligé biso avant to kota to lo ba Yesu azanzambe j'ai trouvé ça un peu louche oh Yesu azanzambe na ndenge ni po Yesu déjà azala nzambe ote bolo baka Yesu azanzambe na bi e bongo se to lobi nde sali nini oh non to imposera bato bongo parce que ce que nani tango zolo ba bongo masumu na onyoso botutu nyonso ezotikala na porte ozokotawa ozokota peto kalobi non la Bible nous a jamais enseigné ça tozalaka to peto la makana makila kaka ya Yesu Masia en dehors à makila ezana eloko mususu te o Bible tangisa elakisa biso que to peto la makana yango oh non il faut bolo bakaka bongo papa ngalobi na ko lo babongo te c'est là où maintenant na yeko trouver comment na onke za sérieux batu mususu bazalaki wana parce que ezaka biso moteza ngomba mutu na mutaka koluka nzambe ba mususu pe bazalaki wana bazalaki koluka kokota ba mususu bazolo baleki na bango parce que baza dans l'ignorance. Et ngai na koki koloba bongo te parce que na yebi par la grâce de Dieu nzamba la kisangai banzambe oyo yo batanga maka
na monde satanique donc bazwa kombo ya nzambe bapesa banzambe wana baza na monde satanique. Ba Jésus wana bazali. Ba Christ bazali. Donc eza na kombo moko te ya nzambe o Satan zanga ko imiter. Et puis nzamba la kisanga pe banzambe wana. Pe nzamba la kisanga banzambe wana et puis na maman Marie. Ozomona na monde satanique nzamba permetaka na se retrouver na monde satanique. Pour na ko présenter nga biloko nyonso wana. Alors bokoki simplement ko yebisanga te na lobaki non Yesu nzambe aussi longtemps na yebi biloko wana. Et puis nazali muto Satan aluka a initié na eloko moko mukie na conjugaison. Donc j'ai vite compris que ezali manière mususu o Satan aye nango pona ko luka ko initier bana na nzambe o bazali inconsciente. Na lobi non na koloba yango te. O soko koloba te okokota te. Vu que bato bakota ki bana bakona mande sa boya to bima. O te maman nga ebisi bango boye. Nga makambo yo na yebi yango te. Mais ce que moi je sais est que Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié pour nous sur la croix de Golgotha. Oya sopa makila na epote ngai na yo tobika na kote a sous couverture ya makila ya Yesu. Soki eza na kombo ya Yesu wana ezotangama na kati esika o eza Yesu nga na yebite. En tout cas na kozala invisible. Ce que je vous dis c'est la vérité parce que bato bazala ki na bana bazala ki na ils peuvent témoigner. Tant na koti donc RK na koti si makolo na ngai lokola na confessa ki nzambe na bango te spirituellement maintenant makambo ekomi osalama. Ils étaient maintenant obligés ya ko yebisa bango eza ba signe satanique ya ko yebisa bango ke na bima place wana parce que nazo détruire misala na bango. Bakoki ko atteindre ngate et puis nazali corps étranger o na kokota na kati esika na bango. Papa, la Bible nous dit nzamba zoloba na tie liboso na bino banzela mibale. Nzela ya malamu na nzela ya mabe. Mais na kosenga na bino bosala nini bopona nzela ya malamu. Nzamba zo senga biso, azo supplier biso to pona nzela ya malamu. Et puis a placer nzela mibale liboso na biso. Ayebise biso ke na placer nzela mibale liboso na bino. Mais comment est-ce que yo mutu ya mokili ozoya ko imposer biso ke toloba Yesu azanzando. Ozo supplier même pas biso. Ozo senga biso te ngala pona bato balobaka lingala. Mais eloko mabeni ya lobaki wana. Non. Eloko mabe ezali que akoki ko imposer bato te non toloba bien. Makomi ezoloba nzamba se atienzela manzela mibale liboso na biso asengi biso alobi na biso o nzela malamu ya mabe. Menga na ko souhaiter bopona nzela ya malamu. Et bobo swala ki pona nikasi. Non, mais parce que déjà tant on a na répondre bango bongo. Mbala moko balobi ke loko lolobi boye et puis tant on a continué bisi bango et d'ailleurs vous êtes dans l'ignorance. Oyo botie likolo ezali Yesu te. Ezali nani acteur ya azali acteur ya film. Nde place makamnyo se s'enflamaki. Pourquoi na lobi bongo na koki jamais koloba bongo na blasphémer contre nzambe na bango. Ngai na blasphémer contre nzambe na bango na zana droit ya kokota kuna te. Mais na tali na kati ya Bible na ngai. Na moni ata esika moko te oyo Bible eza koloba na biso que tangu ozo boya statut to pe image moko o esalami na maboko ya mutu ezali blasphème. Mais le contraire, tozana mokanda ya Lévitique chapitre 24 verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et le béni. Je lis au nom de Jésus. Le fils d'une femme israélite le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien était venu au milieu des enfants d'Israël. Le querelle dans les champs avec un homme israélite. 11. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Jésus. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fille d'Idri, de la tribu de Dan.
12. On les mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnera. 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir tout le champ, les blasphémateurs, tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée les lapidera. 15. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. 16. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de la mort. Toute l'assemblée les lapidera, qu'il soit étranger ou indigne, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Ici, Bible zotali sangai oyo ezali Nzambe apesi mitindo pour être tuku. Nzambe apesi mitindo na Moïse. Pona mwana oyo azalaki ko blasphémer contre kombo ya Nzambe. Nzambe apesi mitindo na Moïse ayebisi abimisa ba o nyonso ba blasphémaki contre kombo ya Nzambe. Pe atia bango libanda église mobimba basala nini ba lapide bango. En d'autres termes, ba bomma bango église mobimba. Quand on parle de l'église, ezali église ezali ngai ezali oyo nyonso andimeli Christ comme Seigneur et Sauveur. Tokoki ko vanda boete to mona un infiltré oyo auti Israël ayeli biso biloko ya kabal juif aye nango na kati ya mboka na biso. Et puis papa chik biloko ezo salama na kati mboka na biso o soki ezalaki na monde arabe. Tant fort. Monde arabe nga na yebi bakoka ko permettre biloko te. Ba mona ka mutu moko bo abimeli bango na image moko boye pona kolobaki na onda Nzambe. Balingaki ba bomayi kala. Biloko yo ezali bazo autoriser ngo kaka na mboka na biso. Pourquoi? Oko banana na mokonza mboka ye moko. Azali alakisa biso kazali chrétien. Dans un pays laïque, ça veut dire que Moutounios a la religion na ya lingi, donc on est libre. Kotoana apekisi Moutounios a la religion na ya lingi, mais to bosa na teke awa toza lokola na NST. O ba indie bazana Nzambe la ba msuba adoraka lion, ba msuba za ko adorer dragon, ba msuba za ko adorer je sais pas nini na bango azaka na maboko ebele. Awa esika nini oyo tomona église oyo bazola kisabiso ke ba adoraka nani niamato eloko nini. Comment est-ce que biso nyonso ba chrétien, je parle de chrétiens, ceux qui ba permettant que batuna bato bazana droit ya ko adorer ba eloko bango balingi parce que moi si wana abimi na kombo ya christianisme. Donc je parle seulement de chrétiens. Abimi na kombo ya christianisme bo zoyer subo tchena mitema quel mitema corps du Christ, peuple de Dieu. Oh, bazola kisabiso azali Nzambe te. Moi si wana azali ko blasphémer contre Nzambe na biso. Azali ko blasphémer contre Nzambe na biso. Oh, bazola kisabiso azali acteur. Il y a film. Tokoki ko zoye to tchaye na mitema te. Bo zoye bo tchaye na makolo. Bo zoye bo tchaye na makolo. Bo betaye lokola bale. Bo bomba na kati ya mitema te. Azan espace na kati ya mitema na biso te. Biso to adoraka nani to adoraka Nzambe na biso aza esprit. Bible zoloba Nzambe na biso azali esprit. Oyo aza ko adorer Nzambe a adorer na molimo. Yango zomo na papa chik Bible zoloba. Tozo tanga na mokanda ya Jean chapitre 4 verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça le Dieu que nous demandons. Otozo senga na bana na Nzambe. Bazwa, ba adorer, bagumba melaye soki bango baza ko adorer Nzambe na bango na soki na makasa to benga ba photo kolia bambanga biso to lia ka Nzambe na biso bambanga na molimo na moment otoza ko adorer Nzambe
tant toza ko adorer nzambe nde na moment wana to embrassaka nzambe na biso to gumba makana sama kolona e soki bango banzambe na bango baza ya bafei ya kolakisa bato ya kolia bambanga ya kobamba na bamituka ya kotia partout ya koyebisa bana nzambe bozwa bango botia na mitema nzambe na biso moto moko tatikala komona e na to ya nzambe ezala ba o bavanda na ye balia na ye mutu moko takapta elongi na ye. Mais ce qui est sûr, tant nzambe apparaîtra comment on dit quoi apparaître na bana na ye na molimo akoki ko utiliser elongi ya mutu nyonso oyo azali serviteur na ye. Nzambe o tozo gumba mela aza molimo aza nzambo bazola kisabiso ya photo te. Vous aurez reproché Carapo à quoi embrasser photo, c'est ça. Et puis, bon, problème, c'est quoi en fait le problème? Oh, il s'agit que les lots querelle et qu'il y a les réseaux sociaux. Bien sûr, théorie qu'il y a ce espace, ils ont obligé de mettre combo et tout. Mais non, côté ni omoni mabe ou y a. Côté on na moni mabe ezali que batunyo so ya zola ki sanzambe wana ce sont des bébés spirituels. Mission na ye aye na yango ezali ko sangisa ba bébé spirituel wana pe ko mema bango en enfer. Je ne peux pas permettre parce que moi je suis mandaté. Nzambe apesanga mission atinda ngai tant que servante na ye. Alobi na ngai na tindio kende partout na monde kende ko annoncer bonne nouvelle. Kende ko annoncer bonne nouvelle et puis ba oba kondima yango baptiser bango na kombo na Yesu Masia mukondi pe mobikisi. Enfin que baza la sauver. Biso toye comme ma bonne nouvelle. Oh nazo sala c'est pour l'intérêt du royaume. Nakoki jamais kondima na mona kaka ngai mokote et longo na basali nzambe nyonso musala o bazo sala tango midi pourquoi? Pona ko luka ko sangisa ba âme perdue. Baya epa na Yesu. Mutu moko un infiltré. Auti na biloko ne Égypte aye nango. Po aya kozwa ba amwano tozo nyo kwa matin midi soir tokota ba jeune tokota ba retraite tozo fingama ba prophète ba fingama ba escroc ba sala boy ba zongisa boy ale mutu moko abimi na ye un infiltré atie ba $500 na ye anje po azo milimo wana na ko accepter yango te tozo ke ba kinzwanga tozo nyo kwa ma papa chic tozo bima na balabala yo moko moni ndenge lobi to sala ka évangélisation pour na ko sala ba partage ya Bible ko annoncer nani boye ya Yesu Masia. Est-ce que au monde rabiso na libanda to bima na $500 que non boye azo $500 loba Yesu nanga zanzambe non. Non. Merci beaucoup, Maman Jeannette. Mesdames, Messieurs, pour comprendre Maïma collègue en Internet sur un combo ya Maman Jeannette a expliqué clair. Ça veut dire que c'est une vidéo yakala. Il est déjà mané. Ils ont mis micro dans les réseaux sociaux. Avant le problème, là, on a vu moi cité. Alors, elle a expliqué que le lengue a remis Maman Kambango, ils allaient bon côté. Voilà, vous comprendre déjà. Alors, Maman Jeannette, toi, qui est dans ce game. Papa Chic. Fallait expliquer bien place wana. Naza na problème na yete mais naza na problème na molimo oyo eza na sima na ye oyo ezokamba ye wana. Très bien. Naza na problème na molimo wana parce que molimo wana nde eza koluka ko arracher ba âme ya Nzambe. Alors na ko autoriser molimo wana et arracher ba âme ya Nzambe te. Tant fort, merci. Parce que le Seigneur, le Dieu que nous Nzambo tozo betela c'était aza esprit. Nzambo bazola kisabiso wana to zoye to linga ye na bale to tie na makolo to beta ye azan espace te na kati mitema na biso. Voilà. Maman Jeannette to le blasou makabo italien ministère na yo lelo yo obungi église ezali wapi ba komono ndenge nini parce qu'il y a des gens ba oluka yo pe to tira na makambo ya maman prophétesse un peu comme pe na yebité maman prophétesse quand on distrait biso s'il vous plaît maman prophétesse te nani papa Eric kombo na wana ba peso kombo nani Maman Gelda, s'il vous plaît. Mamboko tomoni makambo belé. Ngai na ebité. Est-ce que makambo sala wana? Oko sala wana sol. Na suis pas na raza au milieu du village. Oko yebisa biso po ani osara maman modèle a na plateau. Pour trop c'est trop. Comment expliquer yo ju photo mundele mo embrasser? Est-ce que c'est avec Jésus-Christ? Avec Jésus-Christ c'est biso ba chrétien to okende wapi? Tomoni nyonso pas ba chrétien. Tomoni nyonso mitakala tomoni oh ba violer tomoni oh ba mambili kudi ba ye tomoni tout sauf rien.
to lembi pe botika biso vivre na mpe botika biso yango bana biso ba okena banso église bokimisi bato baitonga ba ko vana bandako parce que boseli mabe il est kebele biso comprendre le soute. Comment expliquer yo maman n'habité au ressemble to rosani ma vous comprenez Jésus-Christ dans photo ça se passe pas comme ça mais quand même que ordre na musala bon bien sûr que ça m'a peut-être ça menenga Dieu na mutu mais c'est le bon ça s'il vous plaît oui ngai fona luka yo po ya o me kambe ko expliquer biso po c'est pas normal oui ko luka e benga pengai o iko ça mala mingi bonza na plateau débat bon il y a quand maman Gelda binomi balé la plateau na maman prophétesse to lugana ko yeba nini nani a rosala makamu ndenge esengeli mot de la fin zani pour émission quoi mot de la fin ngai pour partie na ye ou bien pour émission to komina na suka OK merci beaucoup mot de la fin ngai to yoki ko moteka ba terrain o eza côté nini o teka ba terrain o kabela na terrain moko toujours on a serré en plein l'émission prophète Jeannette est-ce que vous peut sanga terrain moko à 20 sur 20 papa chic pardon à ton émission na sengi terrain na ko solo payer publicité au foutre la monter au félé maman a la terrain au teka soit besoin terrain vous avez besoin de belé na mangenge kuna place molimo centre ezali maman Jeannette ala ba terrain kuna ala ba guitare na ye akokata mais vous combien 20 sur 20 20 sur 20 tozana $2500 $2500 au lieu de $3500 très bien donc promotion et puis tozana $1500 au lieu de $2000 voilà combien de mètres 20 sur 20 speak OK et puis à suka tozana oyo ya $1500 et sorry $1300 au lieu de $2000. On est allé 20 sur 16. Mais je pense que l'émission est pour vendre maintenant peut-être bien bientôt le bela sur na comprendre quoi ni okimi bonza okimi nani na po déjà ba terrain bon et belé. Voilà maman Jeannette Olobini pour finir cette émission à beauté rapidement. Que Dieu vous bénisse d'abord papa, merci beaucoup na invitation na yo. Mot de la fin nanga nazo adressé na corps du Christ. Mot de la fin nanga na koloba boye. Biso tozali envoyé ya Nzambe tozali bana bitinda ya Yesu Masia atindi biso toza lokola donc toza lokola te mais toza ba lobeli ya Nzambe na kati na se na moi na moment oyo tokoki okanga monoko te soki tozomona eloko mabe ezosalema ndenge tochopesa koloba makambo nyonso eleki na émission mais mot de la fin na ngai ezali bana na Nzambe nazobondela bino na bolingo ya Nzambe nzela oyo mwana mwasi wana ayekolakisa bino ezali nzela ya mabe ezali nzela ya kolanda te nazobeta sete pona ba bébé spirituel ezali nzela ya kolanda te Nzambe oyo tozobondela oyo akela likolo na se Nzambe wana aza tellement puissant azali tellement puissant Bible ezoloba moto moko takoki komona Nzambe boye pe atikala na bomoi a survivre aza te Nzambe wana moto moko tatikala kokanga ye photo bozomona ezali ya Nzambe te azali faux Jésus aza lokola papa Saïsaï na pesi mbote papa Saïsaï o a tourné film ya Jésus de Mbandaka tokoki kozwa photo ya papa Saïsaï te to tshana bandako na biso tozwa photo ya papa Saïsaï lokola tourné film ya Yesu tolobake tozwa papa Saïsaï to tshana mitema tokosala yango te parce que toyebi papa Saïsaï mwana ya mama tel na papa tel et puis aza Nzambe te lolenge moko na acteur wana acteur c'est ça non oui acteur wana ya film tokoki kozwa ete to tshana mitema azala na espace te na kati ya mitema na bino bomba ye na mitema te ezali idolâtrie bozwa ye une fois plus bo pasola ye azala na espace te na kati ya mitema na bino botia ye na makolo bobeta ye bale alongwa akende musika na bino botia ye na misala na bino te botia ye na bandako na bino te botia ye na kati ya ba vie na bino te pe na mitema na bino azala na espace te au nom de Jésus-Christ de Nazareth oh nyonso azalaki déjà séduit ou séduite esika azali je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth molimo na Nzambe est localisé yo et localiser molimo na yo maître suprême o azali mokolo ya milimo a localiser molimo na yo ezalaki déjà séduit a délivrer yo oyiba Bible ezoloba boko yeba vérité pe vérité ekoyeba na ko sauver bino zala sauver esika ozali na
kombo na Yesu Kristo. Lokola oleki na nzela ya mission oyo, nzamba lekisi mission liboso na opo ososola. Kenzelo zo kendeza nzela malamu te. Bayeli biso nzambe ya bakaval juif. Bima na kati ya nzela wana. Na kombo na Yesu, molimo na weza la sauver. Au nom de Jésus. O nyonso, milimo nyonso asakangaki. To oyo préparé pour na kokanga. Na beleli molimo na nzambe. Molimo na vérité. Et localiser milimo wana. Et ça la sauver dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Na arrêté misala mwana mwasi na mboka na ngai Congo. Na arrêté misala mwana mwasi oyo. Na ba vie ya bandeko nyonso bazolanda ye. Na arrêté yango dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Makila Yesu enveloppé bino. Na bana na bino, na mibali na bino, na bandeko na bino nyonso. Bozala sous couvert ya makila Yesu Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Retour à l'expéditeur. Mission nyonso ye nango na Congo. Eko simbate. Eko échoué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nyonso oluka ko sala. E simbate. E zongela ye. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Numéro de téléphone les alignés. 089. Plus 243 89. Il y a plus 243 89 48 35 132. Merci beaucoup, Maman Jeannette. Merci. Mesdames, Messieurs, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Police du Star, une émission d'analyse et critique. Ce qui Jésus-Christ a zonité, Tokutana, pour l'émission Sika. Bye bye. Sala, Just et Abolingo pour Naba Orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mourir ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir mosala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenga ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.